Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour la grande famille, bonjour Balandinho Soya BBC, pour TV, bonjour Nabino, bonsoir, et si que les hommes et les bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille vous allez bien, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit, c'est-à-dire, quota, aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso. Bien makasi. Voilà, ezanga wabino BBC Mpoi TV, la grande famille. Merci na bandeko nyonso oyo bazako komela biso, bandeko nyonso oyo bazako benga, voilà. Merci na considération, voilà. Famille Libota, shalom. De Péchalov, je vous aime. Bonjour. Bon début ya week-end. Na bino nyonso, la Chine, on est ensemble. Nazo bongisa na makambo moko boy kuna na ngambo la Chine parce que Karine Mokonzi a sakomi na manager Karine Mokonzi a sakomi na manager à Karine aza matata, mais bientôt là toza wana pour na analyse sur la Chine, sur Karine Mokonzi kalate tozongelango. Voilà, la grande famille bokotana nous to solo là, je crois bomoni titre na biso, bomoni pe photo ya miniature. Oh mon Dieu, mon roi, où allons-nous mokili oyo nzambe na ngai, mokili oyo mutu akela mokili oyo eza nzambe. Mais comment est-ce que diable attaque non nzambe abwaka ye na se awa tozanga kopema? La grande famille, est-ce que vous comprendre likambango? Est-ce que vous comprendre likambango? Pour mabe ezwa ampleur, pour lokuta ezwa ampleur, pour mutema mabe ya batu ezwa ampleur. Mais non, tout solo là. Tu es bien dans le monde d'artistes, les solo les koto, famille Libota, belle vie. Koto, les abakwiti, maman loketo. Ce que vous nous, maman BBC, ni sous papa masumu, bande ko ya à boire et à manger. Tu es bien que non, slogan moko ou encore maloba moko ezaka keno belle vie mutazo baby sa théâtre. Alors, biso tokoya kaka to sala nini to ramener ka savoir abatu. To yebi biso nyonso ndeko na biso ya mobali oyo azobima, oyo azo utiliser ba organe nyonso pona koya koloba mabe, pona koya na lokuta sur les réseaux sociaux, pona ko finga belle vie, pona ko détruire théâtre. Ba comédien ba comprendre te que non, les messieurs autant bazo PC privilège na ba mono ne supende ni parce que azo tia ba organe nyonso pona koya koloba ba biloko azo loba wana. Tolanda nanu lisolo oyo toyoka comme ça. Tango yebsinga maman BBC. Papa masumu lisusu nini? Papa masumu afingami. Nenge na bosana. Toyebi ke non avant to bana tellement nazana naza un peu mtemeza moto jaja kutu molimo ezongi boyebi ni lobi totala ki 8e épisode ya famille ya nani ya belle vie télévision. Waouh, la grande famille na sekanano ezala ndeko moko. Je sais que non rolanda na yebisa que non na tout le mois bordir muke so na salle émission bande boyebi que non batu bakomi obanga mbwa. Papa moko abengi ngai abonné na biso kaka famille Libota na biso abonné na ngai et puis famille aza famille Libota. Abi maman BBC na suki na 8e épisode na continuer sous film té. Na bandata kaka kotala ba analyse na yo à partir ba analyse na onde na koyeba sort ya film parce que mbwa na komo banga. Donc na minute ataso na moni mbwa. Abiso na moni mbwa na minute na obanga. C'est-à-dire que non belle vie azo kene na biso na niveau moko maman BBC ngalobi non. Donc na ka église. Peut-être na ba église na ba matéa to yo kangote to comprendre té.
Si on a un film à belle vie, ma thèse a un fongola pe bato mémoire. Diable a utilisé un mboa trop, mboa zalaka totem ya batu. Je crois na loba kango jusque tangu babimisaka affiche. Il y a des dogs. Le chien a zalaka et donc il a toujours été donc a utilisé que mingi na monde à ténèbres. Ngabe moko na kamwa tangu batu zaka mboa. Hey, pardon. Na loko na lingango te. Poni bazuli batate. Papa lobi ema BBC na suki awa. Na suki. Film eza kitoko. Écriture eza kitoko. Nyonso perfect. Mais histoire au belle vie bimisi ya mboa mama BBC na bangi. Donc naza na bangi na mboa. Boyebi ke no lobi panze sala kinga pasi na koseka. Na bia, c'est-à-dire que non, ce qui au bangi bongo, au comprendre. Au comprendre. C'est ça, la réalité à Mokili. Et monde à ténèbres existaka. Naba o bandima kalikambo keno ya monde à ténèbres existaka te, monde à ténèbres existaka. Naibse papa, to continuer kaka film habité maman BBC. Au moins yotango ça ba analyse, o pesa ka pe ba précision, o pesa ka pe makamnyo so ndenge le kaka na film. Na o continuer ko tala pa na yo. Na o tala analyse, film na koki lisusu te. Ngana sepela kinango. C'est-à-dire qu'il a compris quelque chose. Bota la film ndenge place to komisiko. Je crois avant-hier na salle qui analyse moko na lobaki ni na bibandeko. Bomoni système façon nazo monela tegra oyo. Ako étouffer maman na e, ako aveugler maman na e, ako kotisa maman na e esprit moko. Maman na kozala na mésentente. Nani na maman Marie-Hélène. Et na sima wana maman Marie-Hélène ako zongisa maloba oyo belvi alobaki keno. Tangu boye ya e ba kovanda na batute. Bande ko betela pe maman BBC maboko te. Pona lobaki yango. Parce que tangu belvi abwakela kalbi aye ba kovanda na batute. Yaya nanga aye ba kovanda na batute. Na kanga kana na bia. Maman étoile a ouvert na maman Marie-Hélène. Na lobe ki yango pe na bi ke no muto ko travailler maman étoile pour azala na mésentente na ba maman Marie-Hélène et kozala Tegra parce que Tegra déjà sa sorcière. Akosa nini akoche loko moko bo na kati ya maman na aina bande ko monde à ténèbres eza réel. Tala ninga travailler maman na ye apesi kanda et voilà maman étoile abalukeli nani abalukeli maman Hélène, maman Marie-Hélène, qui est bangonde bamboa. Lokola, likambo yango ya mboa ezaki na mboka. Bango batiki mboka bazongi na bango na kini. Sikoyo, na kini lisusu mboa komi susu kaka koboma bato. Boku na mwana moko akufi, o mwana mobali moko lisusu kaka mboa. C'est-à-dire que non ngana memaki bino nde bamboa. Hey, Nzambe na ngai ye. Belle vie. C'est grave. Donc, maman étoile pour elle, biso toki mimboka. Biso toki na mboka, toko likambu ya mboa. To mizongela na biso na kini. Na ko mizongela na kini wana akumbani na bato ya mboka. Siko likambu ya mboa ekomi suko continuer na kini. To pesa maman étoile raison. Azana raison ya ko réfléchir bongo ya koloba ke na yaki na bino to tiki makambo ya mboa kuna. To ye awa makambo ya mboa bandi ko se répéter, c'est-à-dire que non bino mi balé mboaza. Tu peux avoir raison, tanga tayo to ko réfléchir bongo. Peut-être soki amemaka maman Marie-Hélène na Sylvie, il ngo lekelaye. Mais lokola memaki bango baza déjà bato mboka, bango ne babimi ba mboa. Mais mboa mwana na yo ya memaki 9 mois na libumu. Mboa aza oyo bazo bondela on dirait likambo. Bandeko tango na lobaki ke non, mes ententes ko bima. Na lobaki parce que na monaki déjà message oyo belgia betaki. Alors, avant d'akana batute, maman Marie-Hélène a bimi, ça bile kina lobaki, le kino lobaki que no vanda kana batute. Tala siko yo maman Marie, webi que no, nous avons sunganga na zana bambongo, maman étoile oyo, non, maman étoile za forte. Webi ja beta ki wana tango bazaki, maman top, na banana ye dada na mukanya, maman top aye, nani maman étoile aye, na tango amoni bango na nani na maman Marie-Hélène. Non. Tegra travailler maman na niveau moko. Donc maman bon mona ki je wana.
Bomona ki je wana. Tala maman étoile. Akekune pas maman, maman to pas bien aussi mangaité. Donc a jouer je moko kaka ya ba songi ya bato ma bena miniti maman étoile. Qui est maman étoile? Tout qui n'a pas été zonga. Na bangi maman étoile. Non. Wana il faut avoir trophée. Donc azo tchana nzoto anje, azo tchanyoso anje. Donc até maman Marie-Hélène na minute mal à l'aise. Até maman Marie-Hélène mal à l'aise na minute maman to papa vandibo. Quoi il s'akoto, quoi il donc azui bango nyonso na minute asakani na bango kana na banga ki maman Marie-Hélène. Mais je wana maman Marie-Hélène a salaki, maman étoile a salaki. Bandeko. Bana base belé bazala kana sa moyo comportement kane maman étoile a jouaki. Baza. Siko ezali susu yete ou encore nazo yebate. Attendons voir. Parce que Belleville oyo a mutute. Vous savez pourquoi na oloba keno Belleville a mutute? Parce que maman nani étoile nanda kuna bango déjà mes ententes ezaki makasi. Papa nai ko benda trop avant bakenda ta na mboka. Ngana lobaki mbwangu aza nani awa na minitio parce que ba mes ententes abo ezaka déjà sorcellerie ce qui s'est régné na kati ya ndako. Bandeko boyebi kindoki soki po eya koloka peut-être mwana na yo na révéler bino eloko moko. C'est juste Belleville azo pesanga pe maele azo pesanga nini ya na réfléchir pe musika. Boyebi sorcellerie. Maman makambo nda tindela ki yembwa. Oui, déjà na mboka maman étoile na papa na eba fongola ki porte moko ezala ki bien te. Maman makambo baza na lien moko te na ba maman étoile. Mais le fait maman étoile, maman makambo à parvenir côté de la moine c'est quoi le truc? Le chien. C'est-à-dire que non, nangambu ya tegra, makila, ya kindokipe eza parce que il faut connexion. Il faut connexion moko boye. Pondo kia libanda aya koloka mutu moko boye. Oyo boye banite voilà. Il faut na kati ya famille na yo. Ndoki moko pe azala pour fongola la porte. Je ne sais pas ce qui bozo comprendre nga. Bon moni na famille ategra. Et loko maman makambo salaki. Pour pas na ntegra za mwana na ete azande ko na ete. Maman makambo za mutu. Ya nini? Ya village. Pour lelo tegra azala utiliser bongo mbwa à côté pe mbala moko bongo. C'est-à-dire que non, il y a eu une porte ouverte ou encore donc porte moko donc une porte ouverte dans ngambu ya famille ya nani ya tegra entre papa na maman na ye. Bandeko ndoki libanda akoki koya peut-être. Bon bah réalité, je sais pas. Ceux qui n'ont réfléchir boye, c'est parce que Belleville azo rendre nga a pesanga na kanisa mingi. Vu que non nazalaka na ministère ya délivrance nde na okoma na niveau ko réfléchir mingi boye. Attendons voir maintenant. Tegra azalaka ndoki to kindoki na bakeka okotse na mboka. Ponda kuna bango na façon ezaki na mobulu. Il y a eu aussi une source. Donc, document repasanga qui n'a pas été. C'est azanga quitté. Na kangi na parenthèse. Attendons voir. Total. Donc, il est non malembe total. Nini ezanga ki pe kasi. Mama makambo. Abo ma pe kaka te grango kaka na mbokango. Alors, na olinga na zela na comprendre idée à Belleville eza ndenge nini. Ceux qui ont réfléchir et cause à la bongo. Vraiment, na éviter ceux qui n'ont pas ni pour na belle vie. I don't know. Parce que na film oyo
c'est plus na niveau ya mboa. Bandeko boko tango na spiritualité. Vous allez vite comprendre que non, le monde est méchant. Na mokili oyo. Siko maman Marie-Hélène. Maman top a kozwaye to a kozwaye te. Déjà maman etola ye ko indisela ye pa maman top a koloba ke non, ngana kendaki kuna tokima ki kuna na mboka pona makambo ya mboa. Tala mboa bana ko sala boyeboy yango tozonga ki na biso awawa. To ye na memi bango na mawa na ngai na memi bango awawa et voilà mboa wana ba disuko. C'est-à-dire que non na ye na mwana na ye mboa aza na kati. Est-ce que maman top a kozwa bango? Nanga na yo, okozwa bango baza na place à kokende te. C'est-à-dire que non, tu as déjà na 8e niveau, na 8e niveau, na 8e épisode. Film est aussi là na 10e, tout ok na 15e. Total anan bien na 12e. Total anan. Bandeko, bref, c'est ça que total la film est tout partagé. Toko seka belle vie, toko loba belle vie azanani et tout la bandeko, il y a un message fort na kacha film wana. Bon, moni étoile n'enga za palpite wana ndenge akomi boy. Sorcellerie na sorcellerie. Ce que bozo mona mwana mwasi moko za bongo boy baka keno o bazo travailler be ye moko za ndoki. Okoya na kokwe ya tala ne akene pas maman Marie-Hélène. Mata nda kwa kangeli maman Marie-Hélène. Non, je dois chercher le numéro de maman étoile. Si tu as le numéro oyo dog wana ote gazo beta comme si eza été avant de paix à croiser les bras yo Poutine buchakanaka likambango yango oyo zo bebisa théâtre ti yango oyo ba film mutindo faut zala na ba adversaire il faut zala na banguna. Boyebi kena atangane na olobela bino atanga ndeko kwa mobali abengi ngai psika ma BBC ngana kotala sous film te ekomi ko bangisa ya na minute ona mbwa to kotala ngana banga déjà mbwa. Bref, musala ya belle vie ezo monana, musala ya belle vie eza ya kobetela maboko. Botala c'est qui Tegra ndenge azo koma mbwa mama makambo kuna nde azo travailler ye mama makambo nde azo travailler ye baya ko bebiselo mwana na âge wana vraiment ay bandeko tozongo na ba aventure te biso tokobaka eza comédie eza théâtre mais eza théâtre te il y a ba message zebele. Ba message zebele ezala ba comportement siko na minito étoile jusque là comportement mwana na ye a maîtriser ngote ye siko ba aveugle ye ba sakani déjà l'esprit na ye akomona kutu même pas akolinga même pas pe ba pointer mwana na ye ezala ka bongo. Alors na ba famille botala kabana na ba famille botala ka ba agissement na ba famille botala ka ba biloko ebele o elakisa ke non awa c'est la sorcellerie qui domine. Bref, tous les sous-soins ebele lelo na 9e épisode. Lelo kutu vendredi bandeko ba maman bébé so travailler oui, na travailler lelo na code OK. To banda prière à 5 jours, to banda ngol lelo na pourquoi. Alors lokwa to kota prière ndé na biki non, olina sa ndé na sa ba prière nanga na tika kaka lokwa to banda na pourquoi to banda kaka. Je crois vendredi mususu na ndé na ozongi là-bas horaire nangai. Alors aujourd'hui vraiment je vais travailler. Tout ça na bino elongo ba bon week-end na bino susu voilà tokota na siko na lisolo nanga ona mimeli bino lelo bomoni papa masumu ndeko na biso oyo azobima pona koloba ke non belle vie azo des trucs de théâtre a touché peu personnalité ya papa masumu a touché personnalité ya papa masumu boyoka bozela boyoka bolanda oya théâtre oya mitema mabi bolanda siko yota taola mkola mwindo président yo eloko monaki okirukuta na ministre justice ezala kopesa rapport ya sila na famille baku bandeko boyoki il paraîtrait papa Masumu parce que toyebi ke non papa Masumu ndi aza président ya ba comédien akendaki kokutana na nani na ministre
nani kombo ne suna ni ministre na biso oyo ya ministre ya justice voilà akene kokuta na ministre ya justice yoka sikoyo est-ce que ça fait mal na benga nanu ata na normal nanu si là est-ce que tu as un cœur oza mama oza mwasi to oza nani mais bino tango boye na ba théâtre bokuti ba papa masumu te kosala semblant te ya koloba ke non lorsque bato no bazobima mpona kotitoye bato lokola bapapa masumu esala ata motema pasi te ya hypocrisie oloba te ndeko na nga mobali boye te vraiment. Pourquoi tu es méchante jusqu'à ce point? C'est qui d'abord ton père spirituel? Ah mais non, quand même attaque non nandimi attaque no to vivre ata na hypocrisie akoloba ke non papa eko finga te mais osala na motema ozolinga. Non. Laissez papa masumu ake et comme on a ministre de la justice, les gens na ko applaudir ango parce que bazwa ba précaution na ba makambo ngo ezo leka na ba artiste comédien. Siko boyo ka sikoyo ye ndenge aye ko finga papa masumu ya koloba kenon yo tato ya mwindu. Yo tato ya mwindu. Dites-moi. Hey. Boyo ka ya mukolo mwindu le président. Yo eloko mona pese rapport ya sila na ba famille baku. Toko zola sila na belvi ba te bele ba sa ba bêtise à tête ngoni bango te. Yo lokolo pese rapport et pas le ministre de la justice que oui ma fille aux amis papa biso to pese rapport hein au tika plateforme ba comédien. Je parle en tant qu'un artiste comédien. Aza président. En plus, papa, obi ka nabi aza président. Président papa. Soko politique à place. Soko politique à place. Yo makambo ko sala na théâtre ozo mona ngote bato bazo kufa ba pauvre. Dadi di kambala que son me repose un peu. Na kombo dadi asa na mboko dadi kufi locataire. Voilà biso na mundori vanta. Na kombo mundela sali. Mundela tiki atiki le pangote. Akufi locataire. Yo. Maintenant, moi, je me demande, ceux qui dadi qui tambala bakufa qui ba pauvre, qui ba locataire, paix à son âme, na ba papa mundori, bandeko, mutu nyonso azaka na organisation na ye, mutu nyonso azaka na plan ya vie na ye o ya planifia. Okoki ozala avec ozana muke kaka ya muke, yo moko ozosala ekonzo na ozosala économie, soki na kati ya mutu na yo tu te dis que non nga il faut na somba parcelle. Moi, je ne pense pas que nos badadi wana ou encore papa mundoueri na bazanga qui vraiment kozala na esprit ou encore na koloba que non, to bomba muke pona osomba mabele. Et ceux qui botali bien makambo kosomba mabele ezaka ka awa ba YouTube ye ande ba tupe ba la muki mingi ya koloba que non kosomba mabele ya na okelo bata ata ba 10 ans seconde ba tupe ba ko tele ma kala dam to wane ko kola vraiment makamona kosomba vraiment mapango ezalaka penza te le quoi ndenge komi lelo c'est tout le monde moi na moko 28 ans 29 ans 30 ans asa bandi raisonner kosomba ndako kosomba peut-être kotonga bon na éviter ceux qui n'ozolo ba mabe bien na kosi et loko wana komi ala in siko ya koloba keno mutu nyosa komi keno na somba mabele mutu na somba mabele ba 10 ans ba 8 ans passé ndé komi pesa na rage Sko botala ba mbula o dadi asala ba période na kutu ba mapango ba terrain zaka ba moins cher ezaki pe kozanga koyeba. Lelo comme business ya malonga ou encore business comme que non muto ebi que non na minito e comme que non rage muto asomba mabele ba mabele comme cher pona nini parce que ba eko comprendre que non muto nyonso alingi asomba lupango asomba terrain atunga yango pe emati e comme ba cher na bakini wana e comme taba to banjo kende na banani kuna ba okende wapi kuna ba okende kosomba ka ba terrain moins cher. Les gens qui peut-être manquent d'organisation na bango. Bon, on est juste c'est que moi je réfléchis. To éviter pour epesa meli pe mutunyo so tuté ya koloba ke non na somba mabele epesa meli mutunyo so tuté. Alors que ça appelle ça na mbongo aboyi na yinga na okufa na locataire. Qu'est-ce qui vous prouve que non bango bazanga ki attaque non mbongo ya kosomba terrain? Ou encore mbongo ya kosomba terrain, il fallait ya ko eza na muto papa masu. Oh botika nanuko bande ko botala boyoka ndenge bafingi papa ne
Papa Massoum. On a fait qu'un artiste comédien. Oh, mais Aza président. En plus, Aza président. Papa. Soko politique à place. Soko politique à place. Yo makambo kosala na théâtre ozomona ngote bato bazokufa ba pauvre. Dadi di kambala que son âme repose un peu. Na Congo Dadi c'est na Congo Dadi kufi locataire. Oui, raison. Voilà biso na mundori fonta. Na Congo mundela sali. Mundela tiki atiki le pont côté. Akufi locataire. Yo plateforme na yo wana itaka plateforme ya kokunda bibembe. Yo mona ozosala na ni plateforme ezana na bureau. Wana na bureau te plateforme na bino. Mais aux amours de l'imposition que nous vendons sa ministre de la justice, au lieu de dire que oui, papa, biso va commander tout hier, papa, tous souffrir. Tous les locaux de côté, c'est la bisoté. Pour créer la bisoté quelque chose, madame, oh, il faut penser à revenir, madame, dans ma comédie. Yo, on ne va pas pour ma finger. Mais vous avez hypocrite, vous n'avez pas battu le bosso, vous n'avez pas battu la à la TV. Ma finger, l'équipe, ma finger, et ça va bangote. So ba kepa oyo akabeli ba ngombo le kwa sila akabeli ba ngwe lokote le kwa sila pesa ba ngwe lokote pesa ba ngwe zote ndio wana ba tofinga sila le kwa de l'autre côté ba pesa Seigneur boyoka pour sila pesi ba ngonzo toté jusqu'à ce point mais oh eza justice papa Massoum aza marié aza na bana aza pe na bakoko bana papa Massoum boza wapi na yé moko soi-disant sila na bino mais ngai na osepela neloko wana te c'est-à-dire que non yé mama loketo ayebisa ki bino ke non balukaka nga na pesa bango nzoto mais non toke nango bongo bandeko boyoki po apesi bango nzoto te a ridiculiser nanu a respecter nanu madame na ete oza soi-disant mama loketo eza sila et puis papa Massoum a respecter papa Massoum te na âge ya papa Massoum je ne pense pas que non na okelo ba que non ya okelo zalata mwana liboso papa Massoum aza na bana aza pe na bakoko fort possible comment est-ce qu'on na ba propos ngo ya boy oh mon Dieu mais biso nyonso tozolemba mafinga bozo ma finger l'équipe va pour ouvrir ma finger dans et ça va bangote so ba kepa oyo akabeli ba ngombo le kwa sila akabeli ba ngwe lokote le kwa sila pesa ba ngwe lokote pesa ba ngwe zote ndio wana ba tofinga sila le kwa de l'autre côté ba pesa ba ngwe biloko ndio moni ke ba vani pour la protéger bango bandeko totelema nano na place ya nzoto mama na ngai ye po eza bêtise attaque non boza na monopole boza na privilège ya kobima ya koloba YouTube ezo kipete eza église te mais toyeba ko tenir koyeba koloba biloko to koyeba makambo to obimisa na munoko neti nga soki nga ne mama loketo na otelemela yo papa tu peux pas dire ça nani ayebi so ke no nga baluka nzoto nanga nga na yebi so ke no baluka nzoto nanga na pimela bango na boya. Mais non, c'est une question de tout na bandeko. Pour y aller bongo, c'est-à-dire que non maman loketo ke ne ko yebisa bango ke no botika bango kuna bazo pesa bango mbongo banga koto ba bandeko luka nzoto nanga. Yesu. Ma finger l'équipe va pour ouvrir ma finger dans et ça va bangote so ba kepa oyo akabeli ba ngombo le kwa sila akabeli ba ngwe lokote le kwa sila pesa ba ngwe lokote pesa ba ngwe zote ndio wana ba tofinga sila le kwa de l'autre côté ba pesa ba ngwe biloko ndio moni ke ba vani pour la protéger bango lettre et s'adresser quand on a des cas parce que tout le monde a vidéo même si batika biso na intimidation on va parler parce que papa Moutamba yebi très bien et ça na batu oyo bazofinga mokonzi ya mboka matin midi soir na bapoliticien bamoni bango te donc ntango bango bayelecisa papa Moutamba eza nde na théâtre ntango oyo mpenza tata ya mokolo ya mwindo tata oyo mpenza mokolo oyo eza mpenza nga yelecisa sinani papa Moutamba tan eza na théâtre na politique awa bazofinga mokonzi ya mboka matin midi soir bazolongoya na costume azo mérité ba respect papa Moutamba kolanda na makambo wana te mbongo détournement na mboka eza matin midi soir miyibi na mboka baza okotela papa Moutamba asala makambo wana te jeunesse ezosouffrir totangi bakasi tozose retrouve te papa Moutamba kolanda yango te
vie na ina. Bazuma, la loi dit mais c'est la loi. Non bien, dit obomi théâtre. Ni ordre kota. Ordre nini? Ba on ba créer un ordre na vie na ina. Tata on ko a créer ordre na vie na ina. Bazuma, la loi dit mais c'est la loi. Non bien, plateforme wana ko ba sa plateforme na intérêt on peut pas comédie ça ni. Quand on ko na biso. Ce qui comédie ku fit problème. Yeto ofundi pa papa mutamake a créer plateforme ya okunda biso ba comédien. Donc ofundi pa papa mutamake oui, yo pe o créer plateforme ya okunda biso ba comédien. Vous pensez que oui bino mo terre biso nako. Partout faut ba syndicat bazala. Partout faut ba lobby bazala. Théâtre doit souffrir. Papa mutamake doit souffrir. Papa mutamake ba ça so papa na munda na ayo ko funda biso na. Papa mutamake a ça plateforme ya okunda biso ba comédien. Bandeko. Natikali Bushibe. Natikali Bushibe. Natikali Bushibe. Avoir un mari pareil. Maman, on a un problème. Avoir un mari pareil. Maman, on a un problème. On a la façon dont on a organise na mouvement. Badeko, est-ce que vous comprenez les solango? Ce qui papa Masumu netinga, si réellement papa Masumu akene pour na makambo ordre ke no boy boy ndenge bango moko babimisi makambo ngo. Mais pour nanga na ko sepela. Eza ya yote ko ya côté de mela papa Masumu na façon zo ya ko finga papa Masumu. Tata oyo ya mwindu. Mais papa Masumu telemako ntali boso okanga ye wanati. Maria Dumba ye wana depuis bimaki na prison après 3 jours. Ya cachot. Bo yoke lisusu na langage. À part peut-être biloko nazo sala ya kuteka. Moko à répondre fan na ya à partir ba commentaire, biloko bazo comment répondre bango. Makambo na zaki keno balobi boye a pe ko répondre. Bino ba congolais, boye langage na boyo kango lisusu. Ateyami Ateyami. Siko tango ateyami wana avandi kimi akomi kosala makambo na ye boye papa. A vivre te. A vivre. Boyebi peut-être eloko ba beta conseil ba pesa ki ba bi omoni awa boye malgré ndenge toyoki ke non plaignant aya kité plaignant ba mona ki kutu plaignant te. C'est-à-dire que non ezaki l'état muteni ezwaki po pesa e nani. Éradiqué. Parce que ton moni misala. Il y a après 3 prisons, il y a 3 jours il y a prison. Ton moni pensa changement. Il que ça linga passe c'est juste kaka ya koloba. Si là, papa Masumu ba lukaka yo, ou pesa bango nzoto, wapi nzoto. Si là, non ma chérie. Na niveau ya boye. Mais ba reverser yot. Ba reverser autant bazolo ba keno, aboya ko pesa bango nzoto. Et pas Belvini ba. Qu'est-ce qui prouve que no Belvi a pesa ba tumbongo, a pesa ba papa Masumu mbongo. Mais non, les gens savent ba monaka oyo ezoleka sur les réseaux sociaux. Ce qui est anniversaire à papa Kofi. Moi enveloppe, azo pesa bango ya keno, aza papa. Tango Belvi ke na pesa bango mbongo bino bozalaka. C'est juste ba imagination na bino, ba pensée na bino et ça dit que non et kita na munoko boloba. Boye ba rappeler que non bato batala bino baza bazo batin. C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Bandeko, les messieurs on est en matière, après. Nous aurons à 20 minutes, à 25 minutes. A bêtiser si là, a bêtiser papa Masumu. Si là, baluka yo. Maman, c'est quoi ya yebi ndenge nini? Ce qui yo yebi ça qui était. Ozomona ce qui batu balobi, batu ba réfléchir sur ça. Ezaka. Et pas belle vie ba kozwa nzoto na été parce qu'il y a pesaka déjà mbongo. Est-ce que vous comprenez? Non, pas de to zongela.
Yo mon nan ozosala na ni plateforme ezana na bureau. Ngana na bureau te plateforme na bino. Mais oza mutali boso que nous vendre sa ministre de la justice au lieu même c'est que oui papa biso ba comédien to hier papa tozo souffrir. Tozo les locaux zo côté la biso te. Pour créer les biso ta quelque chose ya malamu. On y ko pensa revenir madame na ba comédien. Yo to no faire pour na mafinga. Mais vous savez hypocrite bino ba bato boso boso no luka ba to ba finga na TV. mafinga eleki bato bazopouvre mafinga ezana ezaka bango ti boyoka so bakepa oyo akabeli bango mbongo lokwa sila akabela bango eloko te lokwa sila apesa bango eloko te apesa bango nzoto te bazofinga sila atake non aza peut-être molobeli ya belle-vie nakoki koloba eloko wana te mpo na respect ya belle-vie noki oloba ngo te na place na nga soki nazali na place ya sila na osilika na eloko oyo makasi epuis eza plainte neti nga soki nazalaki papa masumu na oloba papa masumu soki nga nazalaki papa masumu na ofungolela yango kese ya koloba keno lokola le monsieur alobi keno nani sila apesa biso nzoto te yango wana tozokende boyeboye na makambo ya mafinga voilà alakisa ngai era kosamba je pense que non il faut si la pas là to réfléchir to sanini to réfléchir c'est-à-dire que non les messieurs tango alobi si la c'est-à-dire ayebisaki bango que non papa masumu alukai biso alukaki ngai alukaki nzoto na nga respect zapi nga namoni mpe mabe te soki papa masumu akendaki kotala ministre ya justice parce que bolekisi na mafinga bolekisi na mafinga eza lisusu mosala te ekomi kaka bainjustice moko balokuta moko bozomemela bato sur les réseaux sociaux oyo ezosunga te papa masumu azofingama boye ndenge nini azalaka na mabe na ye azala na mabe na ye te minimum nga na telemeli kaka minimum ya respect soi-disant artiste soi-disant éducateur ya masse botala makambo azobima azokufinga papa masumu yo tato oyo ya mwindu me bana ya walesa mpe babimaki awa basilikaki ta mpo babimisaki basaliraki papa na bango papa masumu bana no baza te bana papa masumu baza te mpenza yo tato oyo ce malheureux kote bapesa bango biloko nde amoni ke bavandi mpona protéger bango te lettre oyo esadresse kaka na deka parce que tomona video batimamsi batipena bandeko vous savez quoi biso ba mama BBC nalobaka toujours il y a rien oyo kikokanga nga na kosala émission boye na banda ofinga il y a rien encore na loba pe ba bêtise il y a rien okanga nga ka ndenge ya zoloba boye parce que azana mai na makila nga pe na zana mai na makila azana bomo nga pe na zana bomo ka ndenge na osala émission boye na okipe na bandi ofinga na bandi pe koloba bêtise eza moto okanga nga te pourquoi je le fais pas non respecter notre public au ezolandanga parce que bozo mériter respect bozo mériter respect dans un premier temps il faut non to respecter bino bato bota la biso mais siko lorsque mutunga na yebo na lobi ke non parce que si la boya kopesa bango zoto na respecter binoté tant que parents na respecter binoté tant que parents na respecté binoté c'est quoi le message tant on a besoin de binoté non parce que si la boya kopesa bango nzoto yango wana bango bazana ka moko bapesa bango mbongo kuna si la boya kopesa bango mbongo aboya kopesa bango nzoto c'est quoi le message parce que les gens bana batala kabiswa
Est-ce que ça respect? Et ça respect bandeko boko milanga. Est-ce que ça respect? Na bandeko o ba otala émission wana. Est-ce que ça respect? Nga nazo mituna. Ou encore na yemoko sila. Est-ce que ça respect? Ba loba bongo na télévision ba loba ngo penza que non, c'est parce que si la pesa ka bango mbongo te, aboya ko pesa bango mbongo, aboya ko pesa bango nzoto. C'est-à-dire que non ba luka nzoto ya sila. Et ça respect bandeko to solo la nanu. Ça fait mal parfois. Pourquoi les gens ne comprennent toujours pas? Ne babiloko mi balé betting elobi non. C'est-à-dire na minute oyo pour être vrai toye bakeno ba papa masumu wana ba luka nzoto ya sila. Sila boya. Ba luka mbongo ya sila boya. Na lorsque nazoloba wana ya koloba keno ba luka nzoto ya sila. Isali na nga moko soni. Pona bino batu bo landanga. Na minute otoyebi biso nyonso ke non, papa masumu boye pas sila. Et ça bongo il faut to réfléchir bongo parce que tant il y a lobby bongo. Aza chaud, aza sûr na biloko lobby non. Nani ayebisa ke non baluka peut-être sila parce que yende kolon zoto yende kolon mbongo. Bon moi est-ce que bêtise lorsque to loba ke non bêtise et les gens ne comprennent toujours pas. Ce malheureux, hein, il y a cause na entourage à motindo oyo, hein, c'est vraiment malheureux. Franchement, bandeko, c'est vraiment malheureux. Siko ata soki yemoko ministre, parce que batalaka. Pour ministre, akataki asalaki interview boko sur likambo Marie Antumba to mona kiango. Et puis, aloba qui bien que non, la fille a arrêté pour na boye. Elle doit être rédiquée. Et puis, ba TikToker, bazala boye. Si vous avez bien ba TikToker, ba changer moi mouké. Parce que tant que papa yemoko nani, ce qui nani ministre ya justice, à côté l'émission ou. Bande connaît ça kabino que non, ba konzi batalaka. Bakonzi batalaka parce que monde ya réseaux sociaux eza na vitesse moko ya koloba ke non mutu ayeba mouvement eza ndenge nini ta eza ndenge position eza ndenge nini na mokili. Siko imaginez siko yemoko sikoyo ministre ya justice akwei na vidéo oyo. Tangu yomoko so ba ke non papa oyo ya mwindu oyo. Plateforme na eza akoka ya kokunda ba artiste. Papa oyo koto oyo bapesa ke mbongo koto bapimela mbongo na nzoto ye moko ministre ya justice aza mutu amayele a comprendre que non na bato bazo bebisa image ya artiste le monsieur aussi aza na kati parce que un respect ezata te na ba dire donc bon moni soki papa masumu akendaki kuna akendaki kota la ministre ya justice boyoki rapport ya koloba keno eza koto soki nani les abakuku na famille libota eza na ba manière ebele ya kosalela ngo analyse au calme papa masumu akoyoka na ye moko ministre akoyoka et non pas présence ya papa masumu et pas ministre bino bobimeli yango bokomi ko fingela yango pona présence na ye kuna. Vous devez comprendre la grande famille. Na yé ministre, ceux qui peuvent ba pointer qui famille libota ba pointer pe les abakwiti. A cause de temps ya kotala peut-être na ba communicateur parce que ba zoaka temps je vous dis. Ba communicateur ya belle vie baza wapi. Ba biso ba mama bébé c'est to kozanga te na liste. Ba koti ba finga ka to finga te. Ba insanité même pas. Par contre, tu as quoi côté les malaba antivaleur, de ramener savoir à bateau parce que bazo koko ça bateau sur les réseaux sociaux. Ce que tant que le ba akende na ngambu mususu, c'est la merde. Et c'est par là yé moko pa ko le ba ke non. Ce qui se le bi akende ko kota six. Bo sungi pe ke non, bo sunga ye ministre ya nani ya justice.
soki alobi ke non akende kokota na Belle Vie télévision bosunga ye alinga Belle Vie soki alobi akende siko ke non akende kokota na chaîne Aliza Bakwiti la merde ya bagag mbwakela na mbwakela. Dites-nous eza pasi pe mawa po na ye moko mama Loketo eza pasi pe mawa po na ye nalobaka toujours mama carrière oyo ozo sala ou encore temps oyo ozo bakeno eza temps na yo mama ekoleka. Dis-toi batu pe bazala liboso no baleka lelo yo koloba keno eza temps na yo oui mais temps na yo c'est quoi le truc sini nini okotika elembo nini okotika na temps na yo à part ma finga na bagago ozo ememela bato ozo répondre ozo sala babiloko moko sini nini papa masumu o lelo bozo finga yo tato ya mwindu yo tato ya mwindu papa masumu baza bato moko toki oloba keno bango papa masumu bakoki osalela ata monument batika trace mais botala na tana bino bopakoli papa masumu papa bato salite oh baza ba artiste moko oyo na mobutu a reconnaître ka bango mais comment na mutu moko boye abimi lobi a kaka na YouTube abimi na YouTube soit disant artiste comédien oye ko finga mutu kwa papa masumu. Je me base plus na éducation et batu bo comprendre niveau ya réflexion ya batu est-ce que ça bientôt eza mabe bino batu bolanda kabiso bosunga kabiso na mabe bosunga kabiso soki tosali mabe botelemela biso po soki botelemeli biso soki tosali mabe je ne pense pas que notre osana nini de ozongela mabe. Pourquoi bozo tika bino batu botala ka bango pourquoi bozo tika bango na ba mabe wana c'est parce que bozo ibisa bango eloko moko te même na ye mama Loketo si azaki abandaki kotelemela bango je crois boloka ki message moko boye c'était pour ma première fois Belle Vie apesanga merci jour anniversaire na ye voilà alobaki nini alobi soki ezalaka keno bosalaka ba émission na bino na ba insulte mbelenga moko nazwi phone nanga na bengi pona ko biso bongo te mais jusque là musala ezokende bien bokobenga ngo hypocrisie ngai na mema artiste moko boyeka likolo matière na mema artiste moko likolo na yebaka matière na ye tout ti lelo naza nango na oboya kutu koloba yango na kolobela yango esusu te parce que nani senti ebenga ma BBC eza matière chaîne na yo eza commercial mais artiste na façon zoke na etala bo na mutu habito bengi to biki no chaîne na yo eza chaîne commerciale mais la personne akoyeba eloko wana te parce que to vivre pe na matière balakisi nga babitala boitala okay. Bon malgré que non na banayi ko finga te c'est juste parce que na banayi ko beta lisolo e banayi ko leka sur les réseaux sociaux nazaki pe nga na ba précision mususu nini siko ezo zanga pe peut-être que non yesi la mama Loketo na ba bêtise nyonso ba tourner ba salaka parce que il y a plus de mensonges botala na minute e komi ba archive ne bazo bimisela bato bokolo banini bozo détruire to bo bongisa lorsque bozo na ba archive mais non bandeko boza gentil ko nazoka na lobaka nini yango je crois na lobaka bijou na problème moko ya bijou ozo lokola na lobaka soki zoba et oui je crois na lobaka tant que bijou aye ko senga ba pardon wana ko tia mabolongo na se na lobaka kana ba analyse quand to sa ba émission munoko pe beta ke ndaka lobi no bijou za kwa zoba eloko mo bongo mais na regretta kana ngona bi pourquoi na ko benge zoba bo nzambe nanga et na yi ko mona abonné moko bengi ngabia ma BBC pour une fois na yoki obengi mutu zoba na ebele on eloko wana te ça m'avait encore ngamo na ntango na bimisa kiango na sina bimise kei déjà. Je me suis condamné. Je me suis dit, oh mon Dieu. Je crois que dans la émission, na bandeko. Ceux na lobaki mabe na eze batu na eze bino bolimbisa. Mais batu va comprendre te mais o balanda maman BBC trop attentive ou encore trop attentif. Moko benganga. Ma BBC finga te mais na wana na yoki lobizoba. Pourquoi ça maman BBC?
bon na se justifier ki te na beki ya mama na yoka ngape e tangu na loba ki yango kenda ki déjà se bimaki na loba na senga na bilimbisa mama bia oui na bengi que parce que na tikala langa ko yoko te ofingi oyaka na interpeller batu otelemeli batu et voilà na bi oui eza nini naza zoba te naza na besoin bino na nuta na oya kota na kosala émission na bino émission nanga je dois vous respecter bino batu bozo tala biso na nini na ba dire nanga na makambo ezo bima na munoko nanga oui musala tozolo bo peut-être 40 minutes 50 minutes ya koloba ozangisa kobetisa batu mususu mabakote parce que c'est pas facile tozo mona batu mususu ba maîtriser ba yebi na bango koloba te mais azo kaka pona keno azala ta payer na muke wana YouTube afuta ye azo forcer musala art de parler à Zanangote. Parce que mon bongo gaffe les caribélés. Parce que nga mama bébé c'est lorsque nazo salam émission nanga bo. Tango ezo bima na munoko nanga, mbala moko cerveau nanga kuna ezo. Donc je travaille comme ça donc likolo na frein na finga te na loba pe mabete na pesa peut-être produit nanga respect au Isabelle vie. Poutine Irsil Pechanga baba nani ba Karine Mokonzi. Et nga nazalaka la Chine, naza vraiment la Chine. Naza vraiment chinoise. Donc yo boya ngote. Bozo comprendre la grande famille. Alors ce malheureux, pour ceux qui n'aient pas dit au finga, autant de bobenga maman BBC, mais cette maman là, elle ne fait qu'insulter sur les réseaux sociaux. Respect zate. Bobengi peut-être papa boy, mais le papa en question, il veut toujours insulter les gens. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.